émission, to bouger. Hein, venu vraiment ça qui l'internet. To bouger, bon, présenté aujourd'hui par Gaël qui voulait la méga boule. Merci beaucoup. Bouger. Oh, sans, émission bouger. Alors, bah, on y a sur la dingana, to sengi na bino go bouger, ngombe koki ya bino nyonso go bouger. To bouger. Émission to bouger, kano kakadi. To bouger bango. Émission bozaki ta nyonso kola. Ya solo, qui dirait bouger. Émission, to bouger. Hein, venu vraiment ça qui l'internet. Côté Nabino Bandeko, Bozomi Bakwe, on a vu une émission. To bouger bango, une émission conçue par l'ONG Vision Salissa Congo, Visako, initiée par Maurice Mokulu, boss, il y a Congo et Sika, site internet, oh, prêtre, prêtre, tu as poto bonavigara, la www.congo.sika. To bouger bango présenté aujourd'hui par Gaël qui voulait la méga boule, Kande Zalagane, c'est Binoke. Il y a des artistes et musiciens au Bino Bolingara. Bo bengele nga na poto partout dans Londres, dans Belgique, bo bengele nga pona ya bino ma pipo, tona ma pipo awa, mais avant de décortiquer na ma pipo, na singa na ebo image, nyama na image, mta monter des cinéma Tomé Jerry, a balancer biso image mo bo ya ma pipo, comme ça tozo nga kasi koto ya bino star na bino artiste na bino oyo, aningi sakin di Gelo qui voulait mtalo ba j'ai confirmé et je reconfirme ma pipo yeyo, tozani a pembeni, kalate na ya mai, ebo image. Bois biso na nivas. Merci Ebo image, Zambia image, les monstres d'image. Mouta montage des cinéma Tomé Jerry. Quand il est à Bino bana poto bana Londres. Maurice Mokulu prêtre. Mouta simbi biso bana Visako. Et Gelo qui voulait ngayo. Na bien na bino ke na yembele bino ma pipo. Ma pipo yeyo, tout ça ma pipo awa. Bonjour ma pipo. Ouais, bonjour. Ndeni santé. Ouais, les ans. Karawepo ni ma pipo mo na te. Ouais. Tout na yo mabe na teva ki no leka souste internet biso yo mais au moins on a été. Non, pour le moment vraiment je suis off parce que je suis en studio pour terminer mon morceau il faut endende bientôt là. Ça va barguer ou quoi? Il faut endende. Yes, il faut endende. Mais il faut endende des bois gabi dato il faut endende pas faire ego là. Yo ni. Il faut endende. Il faut endende, il faut endende limabe. Isoya. Ça veut dire que ata ndengolo ba vatu babwa kiango mais style un peu différent.
On a un style décalé. Moi, je fais route raga animation. Je suis un peu différent avec les autres, tu vois, les styles. Les musique. Avant de continuer, ma soeur, la de Koba, tout le monde ma people. Ubanda Ndule. Ni na pesa bula pesa ya sala Ndule. Ndule na carrière na composé biso moins 2 minutes par rapport na ti le loco ma people le logo. Ouais, parcours dans la musique, ça veut dire que biso toi famille chrétienne. Ça dit que na banda de ko mbane kodim na sans précieux. Pas pasteur na biso Jean Bosco Kindomba. Ça veut dire na zalara wana déjà ne kodim déjà na ndeko yemba nanga. Mais tant na ndoko yemba bande vraiment kuchanga na place magete ke yemba. Mais zalega ya mo na koti mo na animé. Ba série wana c'est là où on doit ça succès. Ananala Jésus, ananala Jésus, Panji muchatana ye, viva Jésus, viva Afrique. Babilo wana mani détaillé na ndo betango de dégâts là bas. Là bas déjà derrière na ndo bouger d'abatu. À part ça, une école sous nando tanga, ça veut dire que monseigneur moqué, ça veut dire que tous les journées culturelles na bango bando luara qui font nando ya yo bandi musique chrétienne à l'église bani siko poni to kinega ça la musique chrétienne betonga maman non musique mais au monotiki ngai style nando ça dane kodim yango ngana sala ngai kaka tililo c'est dine kodim ya c'est nando yeba banze mbwana naba uambele Yesu uambele alama wolo uambele oh alama wolo uambele eza babilo mo boere ndanga ba série wana voilà mambo ya musique yo il faut ça na fondation nango danger pour so ça na fondation nango ata batongi banda kundenge nini moye ku ezati mapipo yeyu asilasia bana poto soda na bino yeyu soda yeyu na bibo mabipo parce que yo idole non Ndule ya na peso pour ça na Ndule et vanda magi do biti sina vanda na bosser bevium mta pesa na bossa Ndule tant na parler et ça veut dire que tant dans ndo ni me déjà tant na isa na be kodimi wana ça veut dire déjà que nando yo ka trop finanga ma clitonge nando yo ka trop finanga bil nando yo ka trop e monso yibika amonde ya kotina kata nchike mon imete na yimete na yimika na kotipe mambo watu bagangi ma bil on peut ça deux faces et mo face à ma pipe mo face à Bill Clinton to ba ti mo bandeko bende te ngana mtaba incarnation ngana incarna animateur tout mo tete na belelaka je recommande tout l'esprit de tout l'animateur qui est cartonné à RDC et Afrique centrale qui veut me faroter on l'esprit ngana belelaka c'est dire la belle l'esprit na bango tout na Afrique au moins siko ma pipo oubliez la esprit na bango tout tout le monde a un concert à faire na chango kuno panzi obeti ko tu pas faire bende non ça veut dire elo na ko lo bandeni yango na ko bando yota na ngaso bandule ba yati tuna yaki wana na yota na ndule na komi wana public elelika na mata podium vina ngape faire ditaga lela ngape trop mais na kanda kaka kanda ni isusu kumbrani krina nga ona bore likolo wana kini wana panzango na mukiba na poto basepela sepesa bana poto meka bango bena biso li fondende zo ya mabe na studio moi kuto panza ye trop ya te parce que na obate la voix mo déjà tout na vidéo na yo na kota su wana na sili selo ko wana banini ba yinde ya la kakaka ke ba poto bazaba nga bayoka suma pipo ba be se ba yoko ba bwaka elo batinenga na ya goluka ondi yango bayoka kande na opanza ouais je suis là je recommande tout l'esprit de tous les animateurs qui ont cartonné DC et Afrique centrale qui veut me faroter. Donne-moi le retour. Mama munwe tata munu. Nanu penene mwana magindogi munguba. Mwana mama bene gindogi munguba mubiba inkumini suni. Edile ya. Baya. Et là, le premier boukilango, il est à la trace. Bon.
na bibi black comprendre ah papa na wolo na yebi kute na bien na forcer na nga souter papa na forcer souter ta ko boki bo na komi na réseau de sous j'ai tout qui voulait maman na grosse na la boro fort Paya gubaya ya paya gubaya ya mais vo oza na ngwa kitoko o osala test na maison mais no mono ko nzo mati po de ma maison mais lisusu osala test ba kati yo bende nga mata po de ma maison Martin yo ya kana la zamba pla ya ya kana la zamba ne place désordre bimaga tana biso so na yeka na fula muziki na biso ki na omilo na omomona lokwa na komoya otufe batu vous comprenez yango na oluka ba producteur yango boya ebele vous comprenez pour talaka nga moko na opela sa mumbabula sa mumbabula même na opela na minute na kini nani générique moko te na ko mona ko beta pa ya kumpaya vous comprenez munwe mama munwe ya omulanga na omataka kaka niveau zo mataka kaka na bien isambila zambi mama lord of the king of key munwe ya vos ko tali fonde ndege ya eza dega lifende to c'est la lifende bana poto oyo gelo ki voulait représenter bino to bouger bango toza na ma pipo sko na bi ma pipo to nto yoba yo na bersi bowela kanini bo bambanda obeni bowela ni papa o ma pipo tongo solola na ngai bakombo mosusu eko bebisa bamatoyi na ngai na koyebiso ya kufati oyebi yango te mutabwaki bwaki na bative comprendre na koloba Scalbig na Paris bokoyoka eomelanganga vous comprendre tiflo baya na ngai boze ebele docteur Emeka Bangu pazolanda docteur Emeka Bangu mapipo yeyo mapipo yeyo ngana lela na ngai yeyo na olela ba manager baya susi na ngoka plan na ngai beta mena oliati Emeka Bangu mapipo lobi azoliate Aimé itamba lisusu na Rose itamba basera nanga mao givule sivi givule mapipo yo ba na bengela bino mapipo yeyo mapipo yeyo asuluzolo mudna mapipo yeyo soda na bango yeyo soda yeyo na kulela siko studio comme na niveau ni studio